Tout ça déjà live. Ça va? Bon. Shalom. Ah, tout ça corona. Corona ici. Et corona ali. Et ça. Mais tu peux faire ma boue que tu as ah oui. Tu as battu, non pas acte. Bon. Ouais. Sentez bien. T'es qui m'y a battu. Là, c'est pas du comment on a eu. Normalement, il fallait tout le canal Foura TV. Mais circonstance c'est ça que moi tout les gars les athées. N'a pas ba chaîne ya batutu ya Manchester na kenate. Ah, quoi ni raison ça? Pendant la raison invité nga na yele na côté ya ba ndoki tout ya ba passer ba sangani ba bengi ale ka disusu tele ka te ya na boya ba ndoki so mike na le ka te na kenate. Ah bon si côté ya ba onde. Te na zana toza na Sentinel TV. Ah tozo le ka toza en direct à Sentinel TV, pe toza na Facebook na nga monde entier ba wala na za nga na zana message. Dans une audience, dans un mot ba pasteur le plus connu dans le monde. Oh bah tu là. Tout dans matin à un moment bah tu vas tout dans ma émission tout donc. Ça va. Dans un petit dans les gabilons. Le bon c'est la émission ça une pause qui invité dans la donner malheureusement tout ça là on a Sentinel TV. Mes problèmes normalement yo devait se présenter bande ko ba yeba yo pour isa Sentinel TV. En côté yo les karaba tu ba yebi yo. Mais awa ba tu ba yebi yo te ko se présenter. Nga eza pasteur Emanza Lambila. Bazana Manchester awa to sala nzambe awa le naji occasion oyo na ebite nzamba sa makamna ndenge na ye na leka na Sentinel TV ba liboso le msusu yebinga te o découvrir nga lelo Ema Zalambila. Simple serviteur Nabino. Na serviteur Nabino. Yes, yangwana. Na pe sa chérie na mbote wana bon la tika mbote. Tes problèmes tes affaires. Na pe se mbote. Maman Florence Zalambila. Maman Florence Zalambila nzamba pambola. Amen. Na pe si bande ko nyonso baza connecté. Bande ko nazo kamba dans le Seigneur. Ba oyo baza musika. Za pambola bino. Vraiment boza béni na komba Yeshua Amashia. Bon, ni proverbe. Le nazi au benala on tourne ba question belle. Li kambote ndeko na. Na ngi na yeba na elo ni on partager na biso lelo. Bon lelo naza na message mo nzamba pesi ngai Galates 3:1. Galates 3:1. Vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair qui vous a ensorcelé. Ah, na loki bino. Nani aloki bino. En tout cas. Sikoyo Wana Paul na rêve ça ba Galate. Wana Paul nga pesi ko na otuna lelo. Nani aloki bino. Aloki banani. Bato tout ba lobi bazara bandini. Bato tout ba lobi bakenda na l'église. Mais nana aloki bango. Comment yo lobi osambelaka mais ozana kindoki olingo tikate. Ah bon? Comment yo lobi osambela ozana mitema mabe. Comment yo lobi osambelaka ozana ba kuba. Ozana ba kabal. Kabal suni non. Na kabal za ba jif. Teme kabal jif non. Omone tingai. Soki na leki na chaîne yo linga invité nga. Ba passer bele ba ale kakate. Ah bon? Bato wana basali kabal na bango. Ba biya. Ah non, groupe bato. Yo se ko kanga musani na nzambe munoko. Yo moko zana na ba démon so ba démon na nzoto fwa. Ni mai ba kanga ngo munoko, ba kanga. De ba kabal mais yo za chrétien de. Chrétien ba la vérité. Chrétien ba la vérité te. Ah donc le loto solo la na loki bino. Na loki bino. Bobandaki na molimo. Mais bozo so bandimi basambelaka bazana Jésus basambelaka tout. Donc c'est que Paul a monnaie makamna ye pas tout la question. De kozana bato belé lelo bazo sambela bakota lifelo na Bible na maboko. Ah, c'est que ba loka iba. Ouais. Ah, to yo kango na loki bino. Galate 3. Oh, ouais. Galate 3. To ko tanga ngo na monsieur. Bien sûr. Yes, to tala na Galate 3 ngo. Galate 3. Au exemple, na kaki la Galate 3. Tera linga mona tanga. Ah, je mo. Ngala tanga ngango. C'est bon. Galate ba lo ngai. Nana lokibino. To luka Galate 3. Galate 3 ngoyo. Banana 1 na 3. Galate chapitre 3 bandeko. Toujours connecté, tout autant la Galate, chapitre 3, au banana verset 1. Ô Galate insensé, qui est ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la vérité, vous, à qui Jésus-Christ a été auparavant porté devant les yeux et crucifié entre vous deux.
Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? 3. Êtes-vous si insensés qu'en ayant commencé par l'Esprit, maintenant, vous finissez par la chair? Ouais. On a thème na biso donc verset 3 penda yango wana donc bobandaki na molimo bosukisa na nzoto. Na nzoto. Bato babandaki na molimo. Babandaki basali na nzambe bana na nzambe. Basuki bandoki. Basuki mitema mabe. Basuki bakabaka te. Basuki bandoki. Basuki songi songi. D'accord ki ndoki. Mitema mabe songi songi donc bisa nzoto yango. Bisa nzoto yango. Antoa donc ye pa aloba ayeshika ba galeta. Ouais. On est à 6 donc on a 5. Pasteur na bino assemblée aki asente mwasi na Kinshasa bombi yango ngolo bate. Na Manchester. Oh, vous comprenez? Maman monsieur. Ouais. Pasteur na bino zandoki. Boyi ngolo bate. Bombi yango. Bon. Pasteur na bino même si passer un proverbe là moni bon si on a moni passer là donc il n'a rien à sauver là hier so ayoki nga même si passer rangwa yokaki bon moi mande ko ba no beza te bible les observations ndoki normalement il faut pas ça aider basani ndoki faut pas tumbaye mais le quoi na loi d'état ouais le quoi na loi d'état verset na boy ko pesa verset c'est oh OK bah on a la biso voilà merci le quoi na loi d'état le quoi na loi d'état le quoi na loi d'état ils a interdit donc bible le bible ndoki benga nae comment yoko ke ça mais l'église ndoki a pas ça parce que batebele parce que na pesa ba na pesa bino mbote na ko ba Yesu amashia vous comprenez donc ba le bima au milieu à batouana mais au mona batu lelo ba le baza ba pasteur baza batu assemblée oui que la plupart ya ba pasteur surtout ba comme ba pasteur na potoa ko ba na Manchester pour ça tout ça na Manchester ko ba na Manchester Londres Paris Bruxelles o ba comme ba pasteur ba sorcier mais ngashi kona websa Yesu amashia yemoko ba pharisien ko ba lo ima ndeni ba websa ba disciple na ye ndeni maître na bino atamula na batu ndumba batu baza ba via mabe tout ça Yesu alobite médecin malade azande na posa médecin malade wana zolo beza bato ba otambola na kacha via mabe mais Yesu azakotambola na bato wana batika le lengi wana te baza kobonga bosiko donc siko Yesu ko so otambola kana bandumba bato batika ka bandumba voilà c'est comme mabe wani comme mabe mais c'est-à-dire que la ndumba za na mabe c'est un problème te mais il faut changer la transformer bon soit ça n'est prédestiné soit ça prédestiné il faut tikaye parce que Yesu kaka Yesu wana zaki na ba disciples 77 abengana ba biso abengana ba message abengana bon il va zapper message et puis Yesu azolo ba awa na Galate ba bi vous sur qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ezali place wana eza erreur oyo ba Romain ba tia na Bible Jésus n'a jamais été crucifié Jésus a été pendu Yesu ba crucifié a été mais Yesu ba panda parce que malédiction c'était mort ezali crucifié te tu vois ba traducteur la traducteur Bible ba Romain et puis Jésus n'a jamais été chrétien Jésus azala messia bon ya bon chrétien ni poto to ba biso to za ba chrétien pona Christ bato ya liboso babengi bango ba chrétien eza ba romain bato baye na style wana babomaki bayekoli nyonso to ya Yesu bazwi ba pharisien bazwi bata mitema mabe bata misala mabe balati bango basultan na Bible babi bato bazoteya lokola Yesu mais en réalité baza ba infiltré eza ndenge ba Rwandais bakota na Congo limbisanga naza pasteur na combattant bakota na armée na biso Joseph Kabila Rwandais ayena bandeko ne ba Rwandais akoti bango na armée babengi bango batuti ya réalité politique limbisanga en réalité baza ba Rwandais ba Congolais donc baza ba infiltré ba ye po ba bomo ba Congolais donc Tshisekedi fois bengana bango abengana bato comment le bazo comme combattant te nazo la Bible c'est-à-dire bato wana baza ba infiltré imagine toi bato ba église catholique musani bango basala baza na Bible baza na nyonso tout mais ce sont des satanistes bon bien sûr ba satanistes on a ba preuve bon toujours la mission na lokipino nani a lokipino donc problème na biso toza nango lelo déjà mutu mo a loki ba galate bele ba galate te to tia ba Kristo ya lelo to tia ba ndimi ya lelo bazo ke l'église à cause de la pasteur na Bible même na mona papa moko yambaki azote ya bien te azan esprit nzambe te mais alingi koloba trop alekaka na Bible aza na mateya te kasi ye nana aloki ozoteya bien te molingi tout le temps oleka na TV nana aleki oza na message quand Dieu appelle quelqu'un avec un message omoninga nalinga babenganga pasteur te naza le messager Salomon
proverbe 30-30. Oui, que proverbe, c'est un autre question. Oui, que proverbe 30-30. Bah, on va lion. Lion avec la tête, tout ça. Devant qui que ce soit. Ah oui, que Samson passe à la carte. Mais Samson, tu as aussi c'est Dalila. Mais Samson, ça, encore, au moni combo oya proverbe 30. Ezali esprit ne ya nzambe oya ko animé. Donc na ko kenen esprit na ko bang le côté parce que au moni problème yani bon nzambe c'est la vérité. Bible lobby bana nzambe faut la vérité. Soli les gens ont nzambe ko la vérité té oza obunga nzela parce que nzala bila to yeba no temps la yo assister d'ailleurs nazo remercier à travers ma média ba tout ba qui assister na bile nazo peso merci malgré ba ton susu ba kimalanga mais to yoka na ngana yo so moni ngana mabe yebisanga alors c'est ça bana nzambe mais moi na nzambe o akoka la vérité taza moi na nzambe oromona ya bilisi tous les 32 dans au sekamo pesi mo Congo afongola kumotonga toujours la mission na nzambe ya mwana bon wana ya proverbe 30-30 proverbe 30 Samson va sali Samson Dalila ta s'occuper Dalila bo sava to bombi Dalila ba monde ko zola na biso soza Dalila Samson za awa donc Samson kutute proverbe za lion ako nani Samson awosukisa lion Samson a aussi pas de là. Bon, c'est bon. Tout ce qu'on a dit dans ce proverbe, nana lokibino. Très important, on dit tant oh, bobandaki na molimo bosuki na nzoto. Bino bato bomoni Yesu Christ. Qui est papa? Lelo on a zo bisayo. Nzambe azwa lokuma fanga na yo to bande miso to wuti na matanga. To juba témoignage ya matanga. Osomona mutu so alobike bato bamoni yo na ngai na matanga mama Jean de Dieu la bengi mutu babibo ça passer nzala bila yena na proverbe 30-30 bazo solo la pona ni proverbe 30-30 aza mbuma mabe en tout cas azo bosa la yo za pasteur oza un esprit ya discernement okoye basoki mutu aza mabe to malamu comment bato bazo sambela baza na esprit ya nko ya koloba mabe ko bebisa témoignage ya bato bazo sambela bayinana to wuti na matanga lelo comment soki mutu wana sambela dans l'église na yote omoni biso ngana apoto kala ngana ipoto ya ba 21 ans 22 ans donc il y a plus de 32 ans de l'eau na poto tant akala la soki congolais akufi batutu baye mais banda l'église ya soki yo sambela dans l'église ya songolo o ya akufi sambela l'église wana te ba passer bakabola passer wili ateyaki yango passer wili ateyaki na ba mission donc bakabola batu ateyaki alobi bakabola batu toujours kabwana parce que mutaji boye il faut que ça mais l'église la bino jamais alors tu as unité dans l'église c'est ça donc ndekonanga wa yamba yesu amashia soit j'ai un problème na quoi assister donc bakoyate mais si ko bato basambela communauté ya Manchester bato basambela te bana bolingo koleka bato bakena na l'église ah bon ouais ngana kufisa ndeko awa Titi Blondi awa to kunda ye na batu titi wana zaki asambela na l'église atia bambongo na l'église peut-être qu'on a corona papa te zaki pona corona te batu bazaki ko senga communauté zako senga batu balika la banda kozwa cotisation to kunda ye na bayanki donc bana o batu basambela te ozo comprendre bango babimisa mbongo do biso na bango to sangana na yo pasteur na quelques pasteurs na limite ba pasteur à part yo pasteur moko ta Manchester ya ko chambo le président Cyril la Hollande biso le président Cyril ya no yamba ya émission président Cyril na staff mobimba to travailler ki poto kunda titi mais titi za moins l'église l'église ba ya raté ozo comprendre pour na ni alongwa l'église mais ngape na kunda titi za zo samba so pas te pona ba kombo mais alongwa l'église nanga aza na komoni ngande na nga ba kombo te ba biso la moisson mondiale l'église ti lelo la moisson mondiale ya ngwana azalaki kosambela na la moisson mondiale ma longwa mais relation etikalaki pire petit nanga diacre nanga mais tant akufi bato bamona te lo matanga ebele au niveau que matanga ba diaboliser mutu c'est-à-dire que esprit à Satan ils ont animé ba chef ebele au bozo benga ba pasteur omoni un prédicateur azali d'abord un messager ba ndeko ebele bokomi namoni mamile ba na Paris merci c'est bon ba mbote moi to tanga tangezate to répondre bino sima omoni bande ko beleza na Paris na Bruxelles na Belgique na wapi na Allemagne bazalaki na bolingo
mais mama ngomba oye ya mike bato yo bazo luka bien sûr baza minene te ya minene catholique alors ya minene za Yesu abesika mibale misato basangani na kombo na Yesu nda minene donc mibale to misato basangani na kombo na Yesu so baziko za mibale mais so basangani na kombo ya Yesu amasiya nde ba minene na Yesu amasiya lelo oye bisangai bato ebele bazo bambongo bakosoba basala bambongo basombela basi na bango bandako na kimi yo limoko tanga bande kwa biso zana biso mais yango te nana loki bino comment ozwa bible okozwa bible okomela ngo libala bato comment ozwa bible oyibela ngo mbongo comment ozwa bible osombela ngo ndako comment ozwa bible oboma mabala bato oyiba babongo bato nani aloki bino bosambelaka mais oza dirigeant choral osambelaka mais na kati ya choral wana oza na bamakambo na aloki bino choral na bino yo directrice yo chef mokambi ya choral ya mobali mais na kati ya choral wana obima bima na basi nyonso na basi ya mabala mais na kati ya église na aloki bino na aloki oza pasteur mokambi mais na kati église obimaka na basere église na basi ya bato ya mabala na aloki oza na kati église oye na église po pesa bato kindoki na kati église eso oyebi ke église ya bandoki bali basangana na Manchester ba bandoki na bandoki basangana basambelaka po baloka kindoki kutunga na ozala na problème te nazo kata muto azokosa na muto azoloka na azokosa na oza ba onka ndenge moko na so kindoki to matsango so ndeni nana loki obene me tozala thème awa o bazote abiso awa nani aloki biso c'est-à-dire nana aloki bino aloki biso ngate ngaba loki ngate te biso ngai te bato bazolanga banana loki ngai ba loki ngala note Paul azolo ba bobandaki na molimo bobandaki parler en langue yebsanga ndeko pasteur est-ce que obi ke bible zolo ba so bokoti na église muto azo parler en langue interprète ate muto ala kana monoko mais siko yebsanga ba parler en langue bato ba parler lelo interprète ate pourquoi ba parler ngao na buka ngo papa ngala linga ngo pete et puis et comment raba reke wana za parler la bazo la gama wana za parler la wana ezali ba scénario donc wana ezali esprit ya démon parler en langue na bible ba biso tango bato bazwaki molimo bakoma yiko yoka to ba thessaloniciens bao balobaka grec bakoma loba grec bao balobaka nini parlo en langue esprit ali parlo en langue monsieur kozala ngai nazali muto abandundu bakoma loba swahili ngai nazali anglais mais nakoma loba kisedwa mais pourquoi lelo oyo au lieu de parler la langue bongo ezali oyo ya shabarara kabele kebele ya katakare kebe shene kebele do wana za parler la langue te ezaba aventure ya bible lobi kanga munoko yebstala lelo elateli ya basi l'église oyebi tango tozako kola bolimisanga webi kenda na lokio ngana sisi mais yango nazotuna te yango nazokenda na lokio tango tozako kola ezaki pasi po mona kwisi ya mwasi ezaki pasi po wana na Congo mais lelo l'église ba onda ndabiso baza ba congolais te na Angola ngana yaki na moni batu na ba mama baza na kilo zana na sisi mais lelo l'église comment ba toke bulumbu ba biwa ko lukanzambe oyebi ngai l'église otot te de papa ngai ba congolais ngai te ngana umeli na poto na uvanda mingi na poto na ngande na zabo so oye na église ngana zotea olati sexy okokota te mais so anglais boyo ninga so ba congolais te anglais le belé lo te in anglais so aye par rapport à culture na koteya c'est-à-dire enseignement zate yebisanga ba pasteur baleka lelo qui enseigne problème quand vous avez des faux pasteurs vu les airs régis par des faux pasteurs quand les prémices sont fausses la conclusion sera quoi? Fausse. Logique. Un messager surtout il faut enseigner mes ala. C'est-à-dire l'église va recevoir au miracle, beaucoup bala, beaucoup voyager, tout. Mais tant qu'on va ça sur la doctrine. La doctrine en Zambézani.
enseignement il faut battre. Alors moi na nzambe muto aza assis aza enseigné akoya dimanche l'église d'ailleurs nano kosambela dimanche c'est un péché parce que Jésus-Christ azako sambela Shabbat yo biso za ba juif te yo ozokota biso na bani na ba juif basambela Shabbat d'abord Shabbat za to kondena na eloko yango Shabbat Bible lobi nzambe asalaki mokili na 6 jours 7e jour a achevé musala na ye pe apemi o batu babosha na eloko wana 7e jour ezaka nzambe apema yite 7e jour o tozobenga Shabbat nzambe a achevaki c'est-à-dire musala salaki ezalaki achevé te na 7e jour a achevé pe apemi sikoyo kopema songa na pemi na lingi na kosambela Shabbat te na pemi doza na biso bon Shabbat na pemi kwani ce n'est pas un problème. C'est un problème parce que Nzambe mutakela likolo na se asengi biso Shabbat bandaka vendredi na 21h donc baka samedi obiso benga samedi na 21h obiso benga samedi c'est lelo donc lelo vendredi lelo za vendredi Shabbat na 21h donc dans le kalaté Shabbat c'est ça le temps que osambela dimanche aux autres sanzamete parce que dimanche wana a Rome batu ba créer yango bon tobimi na wana za mater musu sikoyo yango elateli ya bafi na biso lelo comportement ya bandeko na biso lelo bazosambela yango Yesu azotuna bango Yesu ya Mashia azotuna bango nani aloki bino parce que les bandeliers za iboté bien aimé il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après la vie c'est la mort et après la mort tout le monde passera par le jugement. Tout le monde allait juger. Au moment où il est là, il y a une caméra. En Angleterre, c'est la ville, le pays le plus caméré. Le pays où là où il y a plein de caméras. Ma copie à mon alola. Vite. Ma copie à Lola. Et pas en Zambé. Nzamba a la vidéo. Angleterre a copié. A copié pas en Zambé. Parce que Nzamba a coupé dans l'anglais. L'anglais, bah ça va te aller bater ça malin malgré ba pengole. En tout cas. En Zambé a visité. Donc Nzamba ba loka bango. Donc ba pengole. Ouais. Donc Nzamba a la vidéo ya Yonanga. Banda to bota mati mkoto okufa. Siko mukolo yo yambi Yesu. Bazi na sumu Yesu wa Mashia. Masumu na yo nyoso ba video wana nyoso basali. Bazikisi. Ekomi compter à 0. En tout cas. Tangu siko komo sambela. Oh nyoso yo sala ko les vidéo zokam. Donc Nzambe akolekisa moko na moko oza la pasteur faisait des miracles, faisait des nuits au sotaka au pumbwaka tout. Nzambe akolekisa yo na tribunal. Oui, que frère Patrice a yemba souffle de tribunal terre. Tribunal en Zambie ali. Te, omoni bon, na habité ideni na zaki nango, on a ebi toza na jugement, toza pe na tribunal à Christ. Tribunal à Christ eza pour na ko récompenser biso. Oza pasteur, oza olala na yo, oza occupé bandinité, mais obongola ki motema. Okenda. C'est qu'on a tribunal à Christ, au pour la ba Corinthiens. Pour récompenser yo to le kana tribunal o pola lobi musala mutu na mutu le kana moto so Patrice ayamba tribunal Nzambe ko zala bon na ina kota wana te na tiki shoka zolanda pe biso a vérifier loko wana tribunal Nzambe peut-être jugement ngana bi jugement tribunal ya Christ et ça pour na misala ba là so na pas le mabete eza la tribunal eza la jugement et rozala mais yemoko ayemba rango sunze ayemba rango sute atopese 1 million ayemba rango sute au frère akoma koteya akoma kokumba Patrice akumba na ki ko te na okumba te akuma pasteur ese ba yembi nyonso tu ese yembi mo yembi nyonso tu akoma pasteur akota lola te bien sûr, bah hier. Comment pasteur les a. Mais ça appelle, son nzamba bengioté. Son nzamba bengioté. Te ba bengo fa Patrice nzamba benga banté. Bah na habité yo nde mutozolo ba on na habité na si base encore le bibo. Mais là ba mutu na ba fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Le pain ozo sambela mela bato landa banana ko en tout cas. Bon, tozo bon, yawanga donc nana lokiyo. Ouais, nana lokiyo. Nana loki bandimi alelo ba soi disant bandimi. Hein, bozana ba kabal, bandimi mutu asali 10 ans l'église nana yoka mungongo Nzambe te. Asali 10 ans l'église nana solola na Nzambe te. Asali 10 ans l'église ayebo sambela te. Mais bien sûr, kende ka l'église yeba to sambela.
modérateur alobi to sambela to pesa nzambe merci oyo bato ba sambela nzambe na commission ndenge na zwi mukanda na commission ndenge to pesa nzambe merci te nzambe alobi to kumisa nzambe pona likambo songolo ya komoloba mususu modérateur atindi sujet mususu ya komoloba mususu modérateur aza moteite bakopesa frère asa modération akomopesa ba verset akomotindika ba verset faut asuka ndena modérateur aza moteite asuka na opona ngakuto okoti makamba modération elike ngaba mama il faut ba modérer mais maman aza na problème de modérer te problème ya maman bible epekisi mwasi atelema liboso ya bacentre mpona kopartage parole mwasi akoteyaka liboso ya bamama mwasi akoteyaka ngana bana makamba oteya te na ba modération mais modérateur nde docteur directeur ya culte et moi ça ko modéré l'église moi ça ko modéré pour anité na verset biblique te ngana zo na kutu beza biloko il fallait to solo lango na olu wana to loba mukolo doctrine sala mukolo susu ça va na ya poto so makamba doctrine ko ngaba mama to na vanse bango tangu la ina ba na tuna pasteur mo na tuni yo doctrine ezani na Manchester abi ngai nanu yete koya na yebite soki ayebaki doctrine te toka ça va to so makamba doctrine loba na yo modozonga ba nana lokiyo nanya lokiyo ba mama ngoblela mususu zoba le mususu baza osaina bango nzambe na mulende ale mateya moko ye ale evansi bango ngasi mona ya mama nana lokiyo eloko nini ekoko tindika yo oboya nzambe bali na yo ndako voiture bomengo mukanda yango yotinda yo boya nzambe bible ezotuna eloko nini ekoko tinda biso topekisa nzambe omoni nga bolingo ya nzambe oyo naza nango oyo ndenge namona nzambe souffle de vie ndenge nayebi lolo ya lilifelo ya li eza na eloko moko te ekoki koampeshe nga nakomisa nzambe ndenge namona bato mosusu abeti nga libaku ngai soko obeti nga atambola na mashete soko obeti nga libaku na pikoli libaku wana na kati mashete wana do eza na mutu te akopekisa nga nasalela nzambe mutu te nzoto na yo ekopekisa yo me nga te parce que la fruit de l'esprit il faut ganga koleka ba fruit ya tout bien aimé dans 5 22 à 28 nana lokiyo soko za osala nzambe na molimo zonga na molimo so koti na makambo nzoto nde kesho oyo ezotunama nana lokiyo proverbe sikoyo bato baloka bango deja baosala il faut pas délivrance ndeni mais problème à makasi eza nini eza mutu to akomi pasteur oyebi nde esekisa ngai ngai leba oyebisanga ngai nakomi pasteur naboyaki leba abengi nga ke nzambe atindi biso mpo ngai le nakomi pasteur nazalaki na allemagne barefule nga nga mpo nakoma pasteur bakanga nga na mata avion ofele banda Munich ti Kinshasa ofele nzambe arefule nga mpo nakende oyamba ye mais naboyi kutu le bapasteur bazoyebisa nga okoma pasteur naboyi mais lelo oyo bato tout bakoma kolinga kombo ki pasteur olie mpe balingaki pasteur wana ndenge solo asala mosala mpona kosauve bato azosala mosala mpo azwa atake advantage aprofite na bango naza na mateya moko natunaka bato otu yo olingi baya na eglise na yo okomema bango wapi okenda bango wapi natunaka bapasteur combien de bato bayaka na eglise no bazala sauve c'est bien beau ozala na église ya 1000 personnes. Il y a 5000 personnes, mais combien vont être sauvés? Mais c'est ça, là, la pose à l'église, nous sommes dans le problème, c'est que question basala nini bato si balokama. Bato si balokama, et l'oka liboso, ba yamba Yesu. Basala yamba Yesu, mais balokie na sima. Bien aimé. Mutu oyo ayambi Yesu, alokama kalisusu te. Mutu ayambi Yoshua Mashiach alokama kalisusu te. Mutu wana aza na courage, aza na nguya, ala mpiko ya kotelemela milimo. Ozo comprendre. Mais soki omoni mutu alobi asambelaka. Neti ba place yo leka wana. O proverbe toko yambe ate. Nana lokiye. Il faut tout naye nana lokiye. Nana tina okende kuna te nana tina. Nana espace monene. Espace tala combien de personnes dans la nana tina te naza messager mieux suivi na Manchester awo yo bien au monde entier. So ba bi pasteur na Manchester ça proverbe toi. Na le pasteur le mieux connu na Manchester. Et c'est nana tina okende le ba chef. Biso baton basala nini. Ba bon mwana. Bayambola batika kindoki baya to tia bango maboko. Batika ba titre ya bazola ta ki pasteur ya ki berger nzamba yebi bango te. Bana message te bana matete.
Donc, bon, vraiment, en tout cas, oui. Parce que l'homme est ali, il fait le ali. Oui, ma boko. On tient pas ma boko pour mutu, na te, à moko. Ko pesa on pas mutu nyon sauter. Il faut pas avoir la confiance na yo. Il faut croire na yo, hein, pour ya au bon de la ce qui mutu ali destiné à vous appeler, nous avons planifié nzela na ya kutana na message ya Nzambe. Akokutana ngate, akokutana pasteur mususu. To comprendre. Pasteur zaka ngate, ba pasteur même pas na yo, ba kokutana ko ba ko yo bazo. Donc to yo ki bien aimé na na loki yo. So za na makambo aboye, proverbe alobi, bongwana yanga ba ba oni, ba chao maboko. On doutait bon, ça va. Bon, à part maboko, là monsieur eza mutu ko se repentir, ko ça la rencontre personnelle na Nzambe. Mon sol de taxe. Azoke nanzela ya Damas akutani na Jésus ye moko na vie il faut lukaka ko sala rencontre personnelle na Nzambe eza biloko mususu so okutani na Nzambe akolakisa ngo bien kolenga batu mususu tozalaki ngana to la TV le to la TV est-ce que lelo yebi que Jésus atika photo te mais soki muto aleki azui photo ya Yesu alati déjà nzela zo sala idolâtrie na Marie eza idolâtrie balobi Jésus atiki Marité. Atiki mutute. Mutamushi na bangona Yesu ate. Nazote en général kakake. À part Yoshua Mashia, eza na kombo mususu te. Okozwa kombo Marité, okozwa kombo aleki ya Yesu te, okozwa photo ya pasteur na bino te. Yo pasteur okozwa photo na monene te otia l'église. Eza idolâtrie. Batu nyonso bakendaka na église au pasteur na bango. Aza mone biso na background. To tu photo monene ya ngana tie. Na kosala mote, ngam na kufa pona batu te, ngam Nzambe te. Eza idolâtrie. Bon, ngape na bima biloko na te bandeko wadanda biso soyo zala makambo na bima biloko wana. Eza idolâtrie. Ka Yeshua Amashia biso il faut to adorer. Nga mona mutu msha zo batsa moto na photo ya type mo troisième adam. Bon, abatsa moto na troisième adam ba yembela ka ekutu banzembo. Kufaki ase kui. Bon, toujours la vision makambo na doctrine. Bon, en tout cas, toyoki donc bon wana motema, c'est-à-dire to se repentir. La repentance doit être enseignée. La repentance est réelle. Ça repentance n'est même nga funa luka repentance parce que mukola suka na ozala nga moko liboso ya Nzambe na video nyo surtout ya masumu nanga. Soki na yambaki Yesu solo Nzamba olimisa ngo. Soki nazaki un faux prédicateur Nzamba ozaba act nanga nyo soit na TV ya munene après ba condamner nga na kena lifelo libela. Oh là là, wana sorry pour l'éternité. Donc tozo épargner batu moto ya Nzambe ezali. Lifelo ya solo ezali. Alors lifelo na lola bakota ngo tango za na bomo. Komi beta tolote obima grand prédicateur, komi beta tolote ozala pasteur soko zo appelte. Komi beta tolote ozala pasteur so yo moko na ozana solo ba démon. Batebele ba zombi lo ba pasteur na ipsa bango boza ba sali na Nzambe te Nzamba bibinote. Osala ba ventir. Nzamba eba sali na ye ngana yo. Te Nzamba yeba oya ye ba o ngala ipsa bango. Oyo ipsa bango. Là je pose à wrong na ba oyo mususu ye. Nzaza wrong te parce que na ngana esprit Nzambe. Ça solo la Nzambe. Vraiment. Donc oyo lo baga ezapé na bo. Na ko c'est la mutu makambo. Nzamba zo ko. Donc vraiment bien aimé. To ngana lokibino elo to partager ki yango lelo soko kutamaki akolo kama susi